tonga lelo nyonso tosengi toza na kondima ete nzambe asi asali baza na maladi basi babiki oyo baza na baproblème basi bazwi solution po te alobaki te ntango bozwa kosenga boyebaki nga na si nayoki mpe napesi bino bino bozala kaka na kondima yango tosengi merci na nzambe wana bandeko mbote na bino Mbote na bino andeko tosengi nzambe wana merci oyo atelemisi biso lisusu na ntongo lelo oyo atalaki ata mabe na biso te atali mibunga na biso te mayokeli biso mawa na bonzambe na ye tala mingi tolalaki na bango bazalaki na eliki ya kokóma lelo kasi mpo bayoka kasi bakomi te mingi bakoti na bamorge mingi baza na kati bakoti na bakunda mingi baza na kati ya basoin intensif me biso toza libanda tofuti nzambe nini biso toza na kimia topesi nzambe nini biso toyoki sango ya mabe te topesi nzambe wana nini eza kaka ngoluma wana ye yango wana toke kosenga nzambe wana merci mpo taza nzambe malamu aza nzambe apesaka kimia na moto azangi kimia aza nzambe apesaka solution na moto azangi solution po te ye azali nzambe ya solution yango wana toke kona kosenga liboso nano nzambe wana oyo atelemisi biso na ntongo lelo apesi biso makasi ya koya lisusu na kati na olekisanga mpo na kokumisa ye mpo na kotatola monene na ye mpo na kotombola kombo na bandeko tosenga nzambe wana nono merci bokati na se mo nzambe ya mawa toye lisusu na ntongo lelo liboso na nzambe ya bikamwa toyi kosenga o merci na nyonso tosali kati na bomoi na biso mingi tozalaki na bango eloko bazalaki na eliki ya bakomi te soki okomisi biso tofuti yo nini mpo te tokóma yango toyi kosenga o merci na babienfait na yo toyi kosenga o merci na nyonso yo osala mpo ozali kosala na bomoi na biso toyi kosenga o merci na nyonso ekotika lisusu maloba oyo mokonzi na bikamwa nzambe na mawe kobima kati na monoko na ngai na maboko na yo ngai nani mpona koyi kotelema liboso ya bana no mpona aloba soki autorize te ngai nani mokonzi ngai nani moto ekosenga na mokonzi maloba ekobima na monoko na ngai euta na ngai te maloba ekobima na monoko na ngai euta na yo molimo no mosantu aloba po te soki yo molimo no mosantu eza kati na ngai elobi wana bana na bakoyoka mpe bakotia na misala yango wana toyi kotika nyonso na ntongo lelo na maboko na ye nzambe ya mawa autilize nga lokola instrument nyonso ekobima ezala mpona lokumu na nzambe tosengi nzambe merci bandeko mpona liteya na biso ya lelo nzambe amemi biso na kati ya mokanda ya rite nzambe amemi biso na mokanda ya rite yango wana nazosenga na ndeko moko oyo aza na bible ya lingala atangela biso mokanda ya rite atangela biso mokanda ya rite na lisolo yango mpe ezalaka molai me atangela biso na ti asuka na nzela asuka na 22 ndeko aza na mokanda na nani na livre ya lingala atangela biso na lingala rite akendei na mboka mowabi ntango batelemaki kokende na mboka mowabi amemaki bana na ye amemi mobali na ye bango so bake badeside ntango bamoni nzala ekoti na kati ya mboka na bango bamoni nzala ekoti na mboka na bango bambi te lokola nzala ekoti na mboka na biso boye biso tokoki kofanda na mboka te malamu tokende luka mboka mosusu tokende te na mboka mowabi kuna tokokende kofanda bien kuna biloko kolia ezali kuna makambo nyonso malamu ezali eloko nini tokofandela awa bandeko wana mine bazwaki décision tata na mama na bana na mibali bazwaki décision ya kotika mboka na bango mpona kokende na mboka mosusu liso na tuna na kati na namu na liboso na première partie awa tozolobela awa na kati ya nini tozolobela nini tozolobela nanu etamboli na biso bato na se ya moi etamboli na biso bato na se ya moi lolenge nini biso bato tozotambwisaka bomoi na biso pote nzambe azolobela biso alobi ete nzambe alobi na biso alobi ete avant biso kosala likambo fo totunaka ye avant biso kozwa décision malamu tosengaka ye totuna ye nzambe eske décision ngai naza kozwa eske vraimen euti na yo obi eza kaka posa ya motema na ngai mpo motema na biso epele olobaka eske eza posa euti na motema na ngai obi posa oyo euti na yo mokonzi soki fome eza ya solo kende olobi ngai na déplace ngai na mobali na ngai na bana na ngai tokende na mboka wana mokonzi lakisa biso signe lakisa biso signe ke oyo ya solo foma tokoki kodeplace totika mboka na biso mpo na nzala tokende kasi naomi asalaki yango te elongo na ya
mobali na ye na bana na ye. Naomi asalaki eloko wana te. Naomi ntango amoni kaka nzala ekomi, ntango amonaki bato bakomi kodeplace, bato bakomi kobima kokima mboka kokende koluka esika nini bakoki kozwa lipa na kimia, ye bango mpe balandika mofuma wana. Me batunaki nzambe te. Batunaki nzambe na bango te. Eske tokende batunaki nzambe te. Na wakangaki biloko na ye, akisali makambo nyonso, amemi bana amemi mobali na ye, ayebi kaka nazokende kuna, nazokende na kokuta bomengo, na kokuta mapa, na kokuta miliki, na kokuta biloko nyonso nga nazosanga na kati ya mboka na ngai awa, na kokuta mwana mboka wana. Me eloko moko ya bosanaki mboka wana ye azali kokende ezalaki mboka oyebaki nzambe te. Moabe eyebaki nzambe te. Bango mayo bazalaki na banzambe na bango mosusu. Me ye akendeki kokota kuna. Elingi kolobaki okoti akende kokota kuna azalaki suna protection ya nzambe te. Po akendeki na mutu na ye moka, ake kosala makambo na ye moka, atuni nzambe te esika nini nakoki kotia makolo. Atunaki nzambe te. Abraham ntango alongwaki na mboka na ye mpo na kokende mboko nzambe alakelaki ye. Mayokaki mongongo ya nzambe. Nzambe alobi kanga biloko na obima kende na kotinda yo esika oyo nga na kotinda yo. Me Abraham ayebaki utu te esika azali kokende. Me Abraham azali kotambola nini etamboli, azali kotambola matoi ne ezalaki epai ya nzambe. Azali koyoka nzambe. Alobi akomi esika alobi na efandi na fandi tati atati tati. Abraham atunaki te bandako banini atunaki te po ayebi ke mokonzi ya bakonzi moto azotambusa ye. Azalaki sure esika azali kokende kozala mabe te mpo nzambe ya likolo moto azotambusa ye. Me mama Naomi ya mobali na ye batambolaki na lolenge na oyo ezalaki baposa mitema na bango. Batambolaki na kombo ya Yesu te. Bakendeki te mpo Yesu atindi bango, bakendeki te mpo nzambe atindi bango, bakendeki mpo na kosepelisa nzoto oyo. Bazwa kolia malamu ya nzoto oyo, bazwa kolata malamu na nzoto, me batunaki autorisation epai ya nzambe te. Batunaki eloko moko te epai ya nzambe. Bakomaki kuna babongisi batongi bandako na bango, basali makambo nyonso basinstale. Bana na bango mpe kutu babali. Bazalaki vraimen na esengo. Bazalaki na esengo. Po bamoni ke basi bakomi esiko bango ebongisamaki mpona bango. Me bayebi nini oyo ebombamaki na kati wana te. Bayebaki nini ebombami na kati ya esika wana bango bati makolo te. Bayebaki yango te. Mpona nini basengaki nzambe te. Basengaki ya bango nzambe te. Basalaki oyo ebutaki na motema na bango. Bafandi boye bakomelaki te mobala kufi. Ekomi kokoma mabe. Nakanisi kutu na posa bamapa bango bakendeki ezalaki. Posa mapo Naomi alandaki kuna na mamili kuna alandaki kuna ezalaki so na tina te. Bakomi nga nayaki bana ndenge nini mobala akwe kokufela ngai boye. Akomeki siko kokutana kota na baduti. Afandi bana baye babali basi na bango. Bana bafandi babali basi basinstale. Bafandi. Mbana moko bana bakufi. Oyo likambo nini? Naomi azalika kososola te. Naomi azalaki kososola te kotuna ta nzambe te nzambe na ngai. Oyo likambo ewuteli ngai wapi? Na ye na basi na ye na bana na ngai. Na ye na mobali na ngai. Mobali ye wana kei. Sesko bana pe bango wana bakei. Siko ezali nini? Naomi asosolaki eloko te. Naomi azalaki kozela kaka bato baloba. Poti akoka koyoka. Po ye azalaki koyoka bato bazalaki koyoka nzambe te. Tango ayokaka nzambe poti baningi babandi kobima ye pa lobinga pe na kobima. Tango pe mobala kufi bana bakufi asosoli kaka azali kaka na kososola te. Azalaki na kososola ta moke te. Azali kaka ya kofanda. Ande tango molai biso tutambolaka tango molai tosalaka makambo na biso tutunaka nzambe te. Tutunaka nzambe te. Ndeko moko azela biso nani livre 1 Pierre verset 1 Pierre 5 verset 7. Allô? Ndeko moko mapolina zolenga nani 1 Pierre 5 verset 7. 5 verset 7 hein? Oui. Totangi na kombo na Yesu. Obwaka epai na ye makambo nyonso oyo etumisaka bino. Pamba te ye nde abatelaka bino. Amen. Ozoba nzambe azoyebisa biso na nini na pana ya Pierre alobi ke topesa totika nyonso na maboko na ye. Po ye nde mobateli. Ye nde mosubi ya mona ko biso tomonaka te. Ya yoka ko biso toyokaka te. Ya sala ko biso tosalaka te. Alors avant biso tozwa mikano na biso. Avant biso kosala likambo eza koboya vi na biso. Balamu totika ngo na maboko na ye. Totika na maboko na ye kosenga ye.
nzambe na ngai est-ce que likambo na lingi kosala est-ce que vraiment euti na yo est-ce que likambo na lingi kosala est-ce que peut-être ezali ya yo nzambe alobaka d'une façon d'une autre nzambe akoki koutilize meme nyama alobela yo nzambe akoki koutilize meme mwana moke alobela yo nzambe alobaka me biso nde tozalaka tozalaka toujours distrait toyokaka te ntango nzambe alobaka yango tomonaka lokwa nzambe alobaka te puta nzambe alobaka mama naomi ntango abimaki na ndako na bango na mboka na ye atunaki nzambe te atunaki nzambe ata moke te mpo soki atunaki nzambe soki asengaki na nzambe atunaki nzambe asengi mpe nzambe nzambe alikaki kolakisa eke kokende kuna te mabe ezali me lokola atunaki nzambe te asali kaka na motema na ye tala nini ekomelaki naza na ndakisa moko nalingi kopesa mwana mobali moko azalaki na Angola mwana mobali wana azalaki na Angola aya Angola ngumelaki na Angola me azali kozwa mokanda te baninga bisiko baninga nyonso bayaka na bango bazwi mikanda me ye azalaki kozwa ka mokanda te me lokola azalaki kozwa mokanda te akangaki maboko te abandaki kosala nini kokende kosala au noir kotia bacouleur kosala monini bamaso na au noir abandaki kaka kosala bongo bato nyonso bakomi koyokele mawa ata aseli recours azalaki kaka kozwa te asala boye azalaki kaka kozwa te me entre temps mpe ye abandaki kaka kosala mosala na ye wana kokota na badino banoir kotonga babrike babiloko moko ya bongo kosala bamosala maso ti mokolo moko bafandaki na ndako bayebaki esika ye azalaki mokolo moko bafandika afandi bwamoni bapolisi baye kozwa ye ntango bapolisi baye kozwa ye bato bazalaki na ye bakomi kolela babi mpona nini baye kozwa ye puta asalaka na ye mabe moko te aza mwana moko tranquille bandaki asalaka na ye mabe moko te asalaka mosala na ye noir azongi na ndako mpona nini bayita kozwa ye bapesa ye ta mokanda bayesi kozwa ye batinda ye azongwa na mboka bato nyonso balelaki ye moko mpe alelaki ye moko alelaki ale bazwi bakotisi ye na avion azongi na Angola kozonga mwana mobali wana azongwaki na Angola akangaki maboko te ntango azongi na Angola abandaki soki mutu moko bazali kaka azali kotonga ndako na ye ntango aza koluka ndako na bien abetika lisolo bien nazoluka mutu moko atiela ngai couleur na ndako na nga te mutu bayebisa mwana mobali moko awuti poto awuti ya Portugal awuti poto asalaka atiaka couleur bien ayi kobenga mwana mobali wana ke oui eza mosala na yekolaki na poto ali mwana mobali wana bandi kotia couleur na ndako ya tata wana abandi kotia couleur ati couleur kitoko va couleur ya teke zeki bokese na couleur bato bazasi place na Angola kuna batiaka tangu siko bato soko baye kotala tata wana bato ni couleur kitoko bonana ti mwana mobali moko awuti Portugal mwana mobali moko awuti Portugal ye mutacheli ngai na ekobi busho busho baye babenge biso ake kuna kote kuna ke kuna bakobi kobenga ina batebele afani na bite na duka mwe loko moko mwa ndako moka mukena tia comme ça bato bali bona référence na ngai tango bato babanda koya bakuti ngai wana babanda kopesa ka ba marché mwana mobali wana fungole loko wana fungole komi etamu nani réputation na etambo ya Angola bakomi kozwa ye ali alongo ya moke akusali ya monene aloba tititi bakomi kopesa bamarché minene ti mwana mobali na ekokoma patron sikoyo bandeko oyo batikalaki na poto oyo balelaki moko na bango azongaki na Angola kendeki Angola ntango ekokuta ye na Angola atoni boni mofrère alobi nzambe oyo azongisaki ngai awa tala misala nini nzambe asali tala lolenge na komi mwana mobali amutaki poto kokuta moto ya garso wana atonga baimeuble akoma patron afungola basociété ya minene afungola basociété ya minene afungola basociété ya minene ntango mwana mobali wana amoni azongi na poto ngai kopesa kisolo nazoyebisa bino alobi ndeko biso tolelaki awa ndeko biso toyokelaki mawa ndeko biso tokanisaki na azokende na pasi nzoka nde nzambe abongiselaki eloko mosusu kote kuna me botala ndenge na kuti botala ndenge na kuti nzambe azalaka toujours na plan ya kitoko mpona bana na ye me ntango nzambe asalaka biso toyebaka yango te tomonaka yango biso tondimaka ntango tosi tomoni me ntango ntango tomoni te tondimaka te nzambe azali toujours na plan neti yemoka lobi nasali baprojet ya bonheur kasi nasali baprojet ya malheur te mpona bana na ngai nasali na projet ya malheur te na projet ya bonheur mama tozongi liso na lisolo na biso mama Naomi ntango sika sikoyo afandi atikali na babokilo na ye me ntango ye ayokaka kaka bato ntango ayoki lisusu bato balobi yo fandi awa kuna na mboka na bino kuna nzambe asa bandi kopesa bato mapa
nzamba saba niko pesa batu miliki nzamba saba niko pesa batu biloko ya kolia nzamba saba niko pesa batu bilamba nzamba bandi kopesa bana moya azwi décision abo lokola mpe nzamba bandi kopesa kuna na mboka na biso ale natelema nazonga azwi décision alobe azonga na mboka oyo nzambe abandi kopesa deja biloko ya kolia mpo awa kote ayaki komema bana mpo azwa biloko ya kolia me azwaki yango te okote ndayi kotika mobali na bana me soki akomi kozonga nda kozonga wana azongi mpo na nini mpo ayoki bato balobi ayoki lisusu bato balobi sikotango aza kozonga na babokilo na ye mibale wana babokilo na mibale moko azalaki na molimo ya nzambe kasi moko azalaki na molimo ya nzambe me moko wana mosusu azalaki na molimo ya nzambe te moko mosusu wana moko azalaki na molimo ya nzambe ya solo mpo na mboka na bango bazalaki na banzambe na bango me moko wana rite azalaki na molimo ya nzambe ezalaki kokamba ye kati na ye me alpa wana azalaki na molimo ya nzambe te ye azalaki kaka kosambela banzambe ya bango me rite azalaki koyoka masolo oyo bazalaki koloba na nzambe ya Naomi alors ya lobi nzambe ya Naomi akomi nzambe na ngai me ntango wana Naomi azalaki koloba ndeke zonga rite azalaki komona malobo na wena azalaki koloba te oyo azalaki kati no azalaki koloba kati na nde yango na tabaneko te yango alobaki ke nzambe na yo akokoma nzambe na ngai bisika oyo kozala yango nga na kozala na kotika kokabola no ata mokolo moko te liwa te mote kokabola biso wana sikoyo ekomi bango kokende ntango Naomi alobi bongo zonga ye alobi akozonga te alfa azongaki na ye apesi beze azongi na ye azongeli banzambe na ye azongeli libota na ye me nani rite azongaki te sikoyo baza kokende ntango bakomi sikoyo na mboka wana bato baye koyamba bango Naomi na monoko na yesu afungoli alobi bokobenganga Naomi ndengeni bokobenga nga ntango nini nga moto nakendeli moto esengo nakendeli na mobali na ngai na bana na ngai nzambe asali nga bolamu te eputi azokosalaki ntango ye abimaki mpo na koya na mboka oyo akendeki wa moabi atunaki nzambe te yango biso tozalaka ntango molai ntango tokoki kosala likambo totunaka nzambe te me ntango mpasi ekomaka tobelelaka nzambe otikinga me nzambe akotiki eske yo otunaki nzambe nzambe apesaki reposi eske nzambe alobelaki okokoma na mboka wana nzambe alobaki te me sikoyo ntango mpasi ekomi Naomi akomaki kolela bobenga nga sikoma Naomi te bobenga nga Mara muta mawa me ye ozo koloba bambe nzambe asali yo mabe eske nzambe moto atindaki okende kuna eske yo oyokaki nzambe asufre na to alobi na oke Naomi telema zwa mwasi mobali na bana kende kuna nzambe atunaki yo te otunaki mpe nzambe te otambolaki na ndenge na yo tala kozonga mpe azozonga kaka na ndenge na ye malgré kaka nzambe na biso atonda mawa me alobi epai mayele na bino bato esuki ye mayele ya nzambe ebandi malgré wana nyonso me nzambe atikaki ye te mpo na kolakisa bolingo nini nzambe na biso azalaka nango kati na biso bato azongiselaki lisusu Naomi esengo na nzela kaka ya riti oyo azalaki koloba azonga me ye ayebaki ke eloko nini oyo nzambe abombaki na bomoi ya riti mpo te akoka kosunga ye omoni yango wana bandeko ntango tozosala makambo ntango tolimi tozwa décision fo moi etali likambo ya bomoi na biso malamu totunaka nzambe biso tozalaka ntango molei tosalaka badécision biso moko tozwaka mikano biso moko me totunaka nzambe te toyokaka bato nakopesa mpena exemple lisusu ya ngai moko personnellement ngai moko koya na komi na mboka ya Luxembourg oyo kobwakaka ndenge tobwakaka ngunda oyo nabwaka ngunda nafandiki pata 5 moko nakokisaki 5 eza mokolo bapesaki nga beshe ya kokite mboka oyo epesaka nga trouble ya kosakana te nakomaki na suite nayi kozwa recipe nayi kozwa nakiti na se lokwa tokoki na fayi nakiti na se mpa basécuritage kozwa bacourrier na ngai natala boyo rejet nazongi nakoti nalela lokola mwana moke na binzambe nasali 5 ans mokolo kaka nakokisi 5 ans mokolo bazopesa ngai rejet nalela nalobi eloko te nakotika na chambre nalati bilamba na ngai nabimi nake komona avoka ntango nakemi nakomi luna epai avoka alobi na nga problème eza te tokosala recours tosali recours mbala liboso baboyi tosali mbala mibale baboyi etikaki sikoyo kaka mbala moko ya suka wana nayoki sikoyo bato lena to na nzambe ngai nayoki sikoyo bato balobi na nga malamu kende avoka alobi na nga no liboso avoka alobi na nga kende koluka na le docteur moko akwa kosalela oke alobila yo ke okoki kozonga mboka te oza malade oza boye na boye nake mpe bandeko nake komona docteur mwana mwasi moko ya mwasi rifida beminga toke na mwana wana mwasi
tokomi kuna sikoyo ntango tozoya na nzela bifini kutabina ngo mama yo biloko nini yo kosala zwa kaka mungu atia na sa monoko na yo ntango okokoma kuna ntango bauti yo tanso ekomata ngai na biso ete na kotya te nakotina amata tanso ete naboyi na kotya te abiso ye mama yo bikoki kosala okomi kaka sala lokolo ozoyoka te ntango tia aza koloba yo docteur azotuna osala misalaka lokolo ozoyoka te sala sambla lokango te esala te mpo te ako akokoma bomo mama nasali ndenge mwana wana alobaki nzoka te makambo nyonso ngai nazosala docteur azomona ke nazokosa bandeko docteur azomona ke ngai nazokosa mpe ngai nazomona lobake nazosala nazolonga nzoka nde te ntango nasilisi nani bakestio na ye mbala mona mona komi atandi lettre apesi lettre oyo nazotinda yango epai ya foka na yo ngai lobi te papa kotinda epai ya foka na ngai te kotinda te kotinda pesanga moko na memoire yango na maboko ote madame nakopesa yo memoire maboko te baba ekofungola nayebisi yo na bi nayebisi yo na kofungola te bandeko nazwa lettre nake kopesa avoka nazwa lettre na bimi nake kopesa avoka napesa avoka nga na bimi libanda na kozela namona avoka ya abenga kutu nga nakotanga kutu na biro te na porte ka azokisanga madame ekongo kita donner cette lettre nga lobi docteur abime docteur o makambo akomi na kati yo oyebi nga nalobi na yobi te alobi docteur alobi ke oza kokosa makambo nyonso oza koloba oza kokosa okoki kozonga na mboka no oza bien oza kokosa surtout makambo kandoka na tini na tribunal de lelo lobi na toko bakoti oyo na vie ozongi nga bia bon mpo na nga na katekiki nasalaki malamu bandeko nazwa mokanda wana nakota na bisi nazonga ti na ndako bandeko nakota na chambre na nga nafungola nafukama nakomi kosenga nzambe bolimbisi nkolo olimbisa ngai nakanisaki na mayele na ngai moko na kotambwisa bomoi na ngai nakanisaki boye nkolo olimbisa ngai me monoko oyo ekobimisa lisu liloba lokuta te monoko oyo ekobimisa lisu liloba lokuta te na bisika oso bakobenga ngai na kokende nakoloba kaka bosolo bandeko na dana na ntongo na lambuki boye tozali baza kopesa biso baliste moko ya baliste moko ya kotala bavoka na badokter bamona zoka ngombe zolo bananga benga dokter wana bandeko nazwa telefoni mbala moko nabengi dokter nabenga dokter mbala moko dokter ayambi ngai nabengi dokter ngai nakatiki nazokwea epai ya sisa epai ya secrétaire na ye ngai nakwende epai ya ye moko dokter tala ndenge nzambe asalaka soki totundi ye soki tosengi ye docteur wana ayaka lere wate me mokona nzambe adeplase ya ntongo makasi na place ya secrétaire ye moko azala wana nayoka nazwi nalobi yo naninga bite ngai madame boyeboye nabengi mpo nazwa rendez-vous oza na besoin ya rendez-vous ngai nabi naza na besoin ya rendez-vous abi bosiko na pesi epa docteur piscate wana aza professeur bazwaka rendez-vous le asalaka bato na barendez-vous eme ba 6 mois ozozela rendez-vous na ye me ngai mokolo kaka wana nazwi rendez-vous bandeko nakoma na rendez-vous bandeko na ngai ngana sokaseke nazali na maboko ya secrétaire namona docteur moto ayambi ngai ye moko secrétaire aza te bandeko ngai na koti mbala moko docteur amonika ngai na koti madamu namoni oza na pasi nabi te docteur naza na pasi te me namoni oza kotambola bite nabi te docteur naza en bonne santé naza bien docteur naza vraiment en bonne santé me namoni oza na pasi napesa omona bi te docteur naza na besoin ya mbongo te ngai nalingi opesa ngai nalingi eloko nazosenga leta gouvernement ya luxembourg bapesa ngai ka mosala nasala mpo nabengisa bana na nga eloko nani yango mposa nalingi nasala naza na besoin ya mbongo te nazali nasala nga bongo nazwa mbongo mpo nde bandeko docteur wana komplika ngai mpo kaka nakosa nalobaka liloba moko alobika te oyebike docteur ntango asilisi pisikati no ntango asilisi atali ngai alobi madame oyebike makambo ozoloba eza ya solo oza koloba vraimen makambo solo lokola yo olobi bosolo ngai mpe nakopesa yo mokanda bandeko ngai nazwa mokanda bongo alobi lokola kaka olobi solo ngai nakopesa yo mokanda bandeko na ngai namoni docteur nazwi letre akomi alobi oyo nazotina ngai oyo na tribunal oyo okende kopesa avoka na yo bandeko nake kopesa avoka mokanda tala tuni ngai me yo ozwi mokanda ondenge ngai nakobeli yo kaka lobi tokampono lelo ozwa docteur nalobi eza nza mpo nabelelaka oyebi ke docteur wana nani avoka alobi na ngai koganga nanu te koloba eloko moko na bato te tika na totala ndenge na ekosala mama deuxième troisième jour batindeli nga lettre tribunal atindi mokanda epai ya ministère alobi na mokanda bopesa mwana mama wana mokanda bopesa ye mokanda ndenge tolobi tribunal elobi ke bopesa ye mokanda recours ezali te bopesa ye mokanda nazwa mokanda bongo mama me ntango natambolaki ngai moko nazwaki eloko te ntango nakanisaki na makanisi na ngai moko nazwaki eloko te me ntango wana nabeleli nzambe nasengi nzambe bolimisi mpe nabeleli ye nazwaki yango wana bandeko na ngai lero na biso ese eleki kutu bandeko ntango tolingi kosala likambo tosengaka nzambe
Malobane eza ya solo, malobane eza na bomoi. Malobane asalaka te mpo biso toseki, mais asalaka mpo ye moko te aloba bongo. Ke soki boza na problème boye epai na ngai. Boye epai na ngai, bobelela ngai, bosenga ngai na kopesa bino motema na bino eza na posa na yango. Yango wana bandeko nazalaki nango ya koloba moke ozamba ataki kati na ngai mpo naloba yango wana. Allo? Amen, mama. Yango wana moke nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe atikati na motema na ngai mpona koprotege ezali mpona biso nyonso ezaka mpona bino te eza mpe mpona ngai moko nzambe mpe aza kolobela biso nyonso ke totia elike na biso epai na ye quelque soit problème nyonso ekolekela biso tozonga kaka na makolo na ye soki tozongi na makolo na ye tokozwa solution soki tozongi na makolo na ye tokozala balongi mpo ndenge tokozala mutu tokozala mokila te tokozala mutu. Mais maloba nyonso nalobaki mpo te biso tolanda bo totia yango na misala mpo ye aloba asalaka nsima maloba na ye asalaka te mpo biso toleli asalaka te mpo biso tosala mais alobi tozala kaka nsima maloba na ye mpo aloba akokisaka maloba na ye aza mwana na moto te mpo akusa aza nzambe. Yango wana nyonso tozalaki na koloba yango wana napesi maloba epai ya mama Kiese. Nzambe alola pambola biso mamari nkolo azali na bomoi. Amen. Nzambe apambola mpona liloba na ye. Mama di. Tango likambo elelaka biso ntango mosusu omoto umeli mingi na pasi moko ntango moto apimeli yo kengala mpona likambo na yo balela biso solution tokoyela koloba mbango wi parce que okokela ntango mosusu nzambe atindi mais otinaki volonté ya nzambe te ondimi mateya oyo mama olobi na suka na témoignage na yo edifienga makasi mpo ntango nga mpe namonaki na umeli na kongo namonaki moto apimike nazosala yo makambo kolia natunaki volonté ya nzambe te nandimaki mbala moma nzoka ezalaki volonté ya nzambe te tala lelo ndenge esukela ngai kaka moto andimaki ye wana balukaki peut-être soki natunaki na ngai nzambe natala bandongo nga navandaki te na Kinshasa nakutani na mobali na ngai te soki natunaki volonté ya nzambe peut-être enfin nga nakutana na likambo nakutana na motu